bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto. Mbote, bonjour, bonsoir. Merci mingi sikana sur vidéo kokuta mela bino mbote na bino ya bino ndeko Chora de Soulangar Kongo Alenga. Nzaba pambola bino bandeko na ngai samedi passé bandeko presque tozaki na 40 degrés na mboka ya France na Paris na Perfit esika wapi bana ya erogali mokili mobimba erogali sungi oyo esalami bongo na Clara de Bruxelles fondateur pena ye moko posant lebo pena ba membre nyonso ya erogali sungi bagalo na bagalo zo ba wuti na mokili mobimba ndenge to mesala kokutana chaque 3 mois bandeko na ngai to kutanaki na date oyo le 18 juin 2022 ndenge mbela epesamelaki yango bandeko na ngai bomoni samedi ba volontaire bazangaka te boyebeke na bitumba nyonso ezala na guerre eza na Congo bandeko na ngai toujours ba soda ya FARDC ba volontaire o ba mipesa balobeke tokowa mpona ekolo bango bazangaka te balobeke ya solo biso tokobunda ndenge toza komona mpe na mokili nyonso yango bana erogali esungi bagalwa na bagaloise oyo mpenza bamipesa ame na corps na bango mpona likambo etali association na bango ya erogali esungi bandeko oyo ezali kosalisa bato mpe ezali kosalisa bakomine na biso mibale oyo tobengi na nkombo ya Bumbu Selembao bandeko na ngai tokutanaki na kati ya Perfit na mboka ya Paris bandeko ezalaki mobange ya réunion oyo mega ya kitoko kasi ya solo bandeko boyebeke lokola mo ezalaki makasi bandeko na ngai me ba volontaire bazangaka te toyaki wana biso to tozalaki délégation ya Allemagne ngamoko de Soulangar Kongo Alenga avec ye moko général Ale Maloko tozalaki wana tozalaki pena Sami Kitsungi la délégation ya Hollande na ye moko le grand donateur JP Soudaf Maketo donc donateur na biso ya kati ya erogali sungi ya zalaki délégation ya Suisse mobange na bango ye moko maire na biso na Pointe maire Ani Mungala ye toujours na maire Odette bazangaka te donc bazalaki wana pona kolasaka solo Suisse Genève kokoya te bandeko na ngai to yaki vraiment tout cas bana Paris bana Belgique Fifi Kisombe ye moko na Dudu motema na ye bazalaki wana tozalaki na bango bandeko na ngai ezalaki mobange Bruxelles ezalaki bongo na Loganga na ye moko fondateur Clara de Bruxelles azalaki na biso bandeko réunion lekaki kitoko bana Paris boyebeke Papi Biba grand organisateur ya erogali esungi organisation na ya salaka toujours kitoko en tout cas organisation ezalaki kitoko na ye moko mama na biso oyo asimbi trésorière na biso mama Belinda azalaki na biso bandeko na ngai vraiment akei moko ezalaki ya kitoko akosakana te surprise ya monene ezalaki na kati ya réunion ya samedi kulutu na biso sito tangu ya balisaki mwana ye abalaki ya mobali abali mondele boyebika bapetsa koto oyo donki abalaki mondele bandeko ezalaki esengo erogali mpe esala erogali esungi ekomi kobalisa tika tosepelaka yango bandeko na ngai tokolanda bomona après réunion bato nde bapeselaki kaka ndenge ezalaka baya ya tu bamomi tu oyo tozalaki na bango bango tu bapesaki mpo balakisa mpe ndenge balakisaki volontaire na bango mpona kokóma na kati ya mboka France malgré 40 degré ya moi bandeko bayaki kaka
pe bato basaderaki bazalaki pe wana bango pe balobaki te liloba ta moko vraiment en tout cas merci na ba maman na biso o bosadere na ba papa na biso vraiment en tout cas to sepeli to yambi bino na kimia nyonso tu wana zali ndako na bino kuboyi malamu en tout cas to zana esengo vraiment en tout cas merci to landa bilili bomona ndenge vraiment en tout cas réunion lekaki pe ndenge tout ça que ba interview fondateur Claire de Bruxelles a expliqué pendant les Camboteli baba pour battre tout le lot balobi et regarde les sungi et panzana dans les Camboteli baba yangwana et panza bango bona boye mais fondateur le gars yazali chargé na makamboteli fondation yebta sala yango yepe mutasala ki kombo wana et regarde les sungi et sengaki il faut expliquer yango pena kitoko bokolanda pena bilili bomona ndenge Clara de Bruxelles, il y a solo expliqué pour la koyebisa ke baleki na yepe ba yaya ba massa no surtout ba comprendre que toza ba gallois, toza ba galloise, toza bana gal, biso tout problème ezalité. Mututu o azana posa ko s'adhérer na eroga lisungi, azali soyez les bienvenus. A toza na association na to eloko moko za na ngona mopanze ya mboka na yo. Katsa solo, maison mère na biso, sangsara biso, chaque 3 mois, eroga lisungi, qui toko, Clara de Bruxelles expliqua qui tolanda, bon, mon appel interview, bande comme susu, ndenge leka ki na mboka à Paris, na kati ya perfit, en tout cas, qui toko la mobange, o ezaki bongo réunion moko meka qui toko, merci mingi, na Pepito Kilala, kuna na mboka Kinshasa présidente, ndenge pe ye, azali toujours kosala mobange, na réunion kuna na kati ya Kinshasa, na bana tout ya eroga le sungi au bazan na kati ya kin merci na Eric Makozo moyende kolo bilili Eric Makozo vraiment en tout cas merci mingi na bosalete nzuzi madiata na Jackie Ganga bambota to ba gros bisous na bino to landa bilili to kandenge Clara de Bruxelles apesalaki na bandeko nyoso o bazalaki bongo na mboka ya Paris à suivre. Je vais la sauver Clara de Bruxelles. En solo Mbuta, merci vraiment. Tu l'as dit intervenu pour les Cambotali Baba, tout le monde au 4 types de Soloango. Alors, Bagalo va retenir les Cambotali sur Balanda qui ont bien été. On a les Cambotali normalement, parce que il y a 40 degrés de colo, chaleur au Sénégal. On a les Cambotali. Quand les gens babans, dès que tu sors là, babans ils allaient tout ça là quand on ensemble. La érogalo a émotion. Dans dislocation il y a tout carboni, babans va tirer na 100 bancs, je tirer na 100 bancs. Alors 100 bancs là babans va passer na mais biso to garder 100 bancs toujours retapé, batia vernis toujours qui s'en monte tout na ba cahier. Bon si s'agit de baksa banque to baksa pour to kabola yango na rentrée à na retour à classe A. Donc voilà, donc ils ont ma banque de technicien, ça y va 10 000 €, donc à peu près $10. Je vais te monter. Tout sur l'ango, tu vas le lango pour battre pour la et pas à maman présidente de Togila la Libanda, mais les autres longo les ammonios camions qui ont à l'abri, ils ont un dépôt et pas à donateur et bombami. Donc pour distribuer après avoir que ça vernis, pour distribuer en école, poser le tout cela pendant l'école pour tout Kabola Bana ya l'école ya Bombona Selemba, et entreprise ça va pas na Bombona Selemba on a bakaye. Donc il y a une raison de quand on va pas. Et on dit que le mois déjà 3 jours, les gens sur la siège il y a un gars de soumis à qui. Mais fondé les lots moins de choses en malgré ma moyenne de 40 degrés. Mais tu as dit lobby pour la kin de kuna maman présidente Pepito Kilala a rassembler bateau. Et là on est collé à lobby kuna la kin. Lobby le 19 faisait une réunion à la gare. On dirait chaque mois, le premier dimanche à mois ou deuxième sur la voie sanitaire. Mais biso ils allaient après 3 mois. Biso ils allaient après 3 mois pour biso ils Tanzanie, Europe, la Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Angleterre, partout. Il y a un mois de 3 mois. Donc lobby ils allaient la kin ils allaient chaque mois. Donc lobby maman présidente a obtenu une réunion à siège dans Ngeba. N'engé ça la il regarde toujours en avant, il regarde toujours des fois, il y a un roi qui a répété. Soumanga ina sungayo, do sungani.
Alors un message à Souka pour la bagalois oyo bazolinga basadere baza na musika azoyoka kaka masolo na ndenge na bango. Alors message ni atake fondé kotindela bango. Na minute au photo bandika mine ezali association moko te ezali koya ya kosala ya se comparer na Erogal lisungi te za na moto. Toza na Erogal po wana pe Erogal na biso wana parce que ngam na sala mo boyebi te. Donc eza ya biso. Tika ba ya ba continuer problème ya te. Mais OP ezaka ya biso koza ya bagaloa. Mais ko eza nde lisungi ko eza na vitesse à fusée. Donc ko eza toujours ça makambo autrement. Donc voilà, on a les lots la boum c'est les mains même na kati ya ville à Kinshasa. Erogal lisunga parmi ba bange d'association. Ouais, on peut makambo sur tous les amis. Ouais, tout muta ko tata donc azate pe ezomona. Olobi? Ezomona na ngo. Tete awa ne ya des fois. Ezomona. Ya des fois réunion l'équipe bien malgré bato ba retard na bango Merci encore, merci na Shora TV na aujourd'hui la vision 4 na Assemblée Générale il y a les 18 autres bien que moi montre les Alain qui met la bolingo moni bandeko nyonso ndenge va répondre à l'invitation alors les a essayé au sakalate pour te débattre ba problème yebele oyo comme la association na biso alors la lobby na yo lisusu merci mingi Kongo alenga na yo moko na nyonso oza osala mpona association na yo ya Erogal lisungi. Merci vraiment, merci. Nous appelons un mot président. Président Lebo. Président Lebo. Il est mon président de la Erogal lisungi. Alors président Renaud Sili, 40 degrés. Mais quand même, tout se présenter, tout le monde alors, personne ne nous a ramené le commun. En tout cas, moi, il met aux alliés. En tout cas, c'est une présence aux grands journalistes. Mais il faut que les gens très très le Renan est là, la porte des armes, moi c'est soit 40 degrés. Donc on a quand même 3 réunions, voilà quand on s'arrête. Les réunions bien, très bien, ma carte tout au premier, ma carte sur on aime bien, nous autres côtés du Skomela, nous avons dit plus tard avec 3 services. Donc en tout cas, on a fait le top. Franchement, félicitations. Merci Mingi. Voilà, président il y a Erogal lisungi, président Lebo. En tout cas, merci Mbouta. Alors, message de Mbouta, le côté de la bagaloise. Bon, et puis, ma projet c'est belé. Donc, on a toujours ma maman, Pépite Okilala, nous autres absents Elkin. On a collègue Nagaïna, Zan Poto. Donc, maman Zanakin. Donc, on a toujours présent dans ma réunion. Sur le moment, côté sur les réseaux, c'est d'abord que ça passait au Sénégal. Les avons besoin de ça et puis on a besoin de la ok. Merci, M. le Président. Merci. Samira, c'est belle. Yo, c'est L'avocat. Vraiment, en tout cas, plaisir à trop. Comment ça va? Kibouti. Renaud Sili, Banagal, Bozomola Kaka, tout ça, les bandas pour Moï, 40 degrés, donc il y a les lots à Poto, à Paris, les arcs au Yinda, donc déportés, 40 degrés. Les arcs au Yinda,
Côté Kolia, quand il est soumis, il y a yo le bango. Attends, il y a un retard, mais attends-moi, je le ça à moi bien. Moi, il m'a cassé. Non, mais volonté de dire qu'on est en Suisse. Tu peux connaître déjà place sur le Niakiango. Je la sais que en tout cas, merci à toi. Un mot, et regarde le soumis, un solo. Ouais. On fait la force. On fait la force. Europe mobile. La galère de l'Andayo, message n'est pas de là-bas la gare. Au moment toujours ici, Galles, encore Allemagne, Belgique, France, tout ça. On les a découverts. L'Europe mobile. Merci à toi. Là, à qui joue? Alors, 40 degrés. Deux fois T. Et l'autre, on va la René, l'équipe, mais tout solo, les gars, Makambo, ils allaient qui vite faire arranger. Et puis, moi, il fait ça ma casse. Donc, si les gars pour la date, il y a septembre. Vous avez l'équipe, on met la polia, tout ça. Attends, moi, les aliments, au moins, tout ça qui on a présent. Donc, la bande européenne, nous sommes à votre musique, ils ont plaisir à toi. Bonanza. Ah ouais. Bonanza. Toujours. Bonanza. Le Galois. Oui, ma casse, mais moi, il a besoin de déléguer à Bam. Et bon, là. Ouais, il faut souka. Alors, René, il est né Bonanza. L'équipe est pelée. C'est pelé. Ah, Chalet, il donne la 30 40 heures. Mais moi, il est monté au sein. Ah oui. Ma Belinda Nouvella. Bonjour, bonsoir, Bana Erogal Sundi, tout ça on a à Paris. Rendez-vous, na Pierre Fix, tous allés à Général Alain Maloko. Alain Maloko Mbote. Moto du Slanga. Tout ça on a à Paris. Jour à rendez-vous, il y a réunion à l'élo, moi il m'a cassé 40 degrés. Alors, et là on a réunion à l'élo. Tokanganini pour la masolo l'équipe l'élo. Dans la réunion de l'élo, en tout cas, on a CPL et l'équipe bien malgré Moï, mais Bandegoro, Bandingara, les Sarah Labango, on y surtout pour répondre. On passe à Bolivie pour Mousselimbao. Donc, Baye, nous quand même, on a mon épouse, ça va te mêler. Nous avons honorable Lola Mambo, Baya Sax, Kintungi là, ma fille Sombe, Yamakioto, donc il y a presque un autour. Malgré qui m'a mouru, il y a un retard, mais presque la fin. En tout cas, l'équipe très bien.
bon nous c'est à quoi bolingo il y a beaucoup Selemba donc bolingo pena la bagalo bolingo la galoa tanto barakino bumbu ya bambiaka Selemba ya bambiaka oui dabato baye o balingi bumbu Selemba donc c'est ça donc ça a été donc association on a poto très important bien baye baté mais il va falloir parler parce que je vais vous dire que c'est qui non Tababi, j'ai mais j'ai au moins un petit nombre dans le Tibani. Non, c'est parce que. Vous comprenez? Au moins un petit nombre dans le Tibani. Alors, pour l'Inga, on a ensemble là-bas. Même dans la Bible, déjà l'histoire, il y a église primitive. Zaki ne quoi jouer et ici, à force, ensemble. Il faut qu'on demeure ensemble, même les autres. Donc, Bisso, donc tout ça toujours ensemble, pour la bonne pour Selemba, pour la Bundes, dans la Bandeko, à Bruxelles, sur la province, dans la Hollande, dans la présidence hier remarquée, dans l'Angleterre. Dans la Suisse, tout le monde a Fifi parlé à Fifi qui sombe donc deux fois Fifi qui sombe tout en direct. Réunion Hérogal Slim malgré moto. Faut que na galo ba mona ki solo moezaka pa na bangote. Nzo na poto pe moezalaka. Donc toko wa c'est quoi biso a poto ezanga moto. Et là on ko lo ba la réunion lelo. La réunion de na lo na na CP kaka. Pour la réunion de l'homme, tout le monde est tout ça, il faut que tu aies un peu de l'eau. Tu as un peu de l'eau. Tu as commis na ngai toujours te défendre comme commis na biso. Nous on a c'est mort. On te longue bien sûr tu es on a ça na bande ko na réunion de l'eau. Tu vas c'est ma place. En tout cas, merci à toi. Honorable. Alors, là, on est au la réunion de l'eau. Mais de toute façon, il aura le bosso, il aura le bosso, tu remercies dans Zambé. Dernier pas qu'on sur le journal de l'eau, il doit qu'il réunion toujours le regard du Sungi. Il y a idéologie vers la biso fondée claire après ça. Biso nous tombons à Gal, à Bumbu, à Selemba, au Sangani, nous connaissons toujours l'idéologie. Donc quand on a battu la biso, tous toujours ensemble. Donc la musique, l'idéologie, on tire la robe dans la biso. Bana Bumbu, bana Selemba, autre dans un les bientôt mais on a l'opération Baba. Après Baba, tous l'assemblée générale, tous les ni les bonus tinda sous qu'on a bino. Bit la biso boso bino ko boza bien biso pe awa ezala bien vraiment tamba ba de la biso rogal subi et que boso c'est le vôtre honorable Laurent Mambo. Merci beaucoup. Merci à tout Laurent Mambo. Alors bandeko ba yete suko Laurent Mambo ko lo banini na bandeko ba yete ba biso ba s'excuser ba biso ba nzela po soirée za mulai ko na ba moyi ba to sengna ba tambula ba malembe ba koma bandeko ba zala absent et maso tout retenir réunion et l'équipe la proposition est bien toujours la solution est bien d'être le baki bah idée na bino au monde on a plateforme il y a toujours la plateforme parce que toko dévoiler ba secrétaire association na plateforme au monde on sunganga surtout et tant que conseil de discipline hein pour contre ba mieux battre pendant comment pour bien musala maintenant c'est pas la bino pour bien musala mingité. Merci beaucoup. Merci Mingi, chargé de discipline. Honorable. En tout cas, tu as un beaucoup de Sami qui sont là. Le lot, tu as c'est tellement très chaud. J'ai rien à dire. C'est bien passé. Merci. Pas de problème. Oui, mais quand beaucoup de monté mon bimba. Viens, viens la bissa. Des moukoko, en tout cas, merci beaucoup. C'est tellement très chaud. J'ai pas pris merci Mingi Sami. Il y a des moukoko, il y a retard, mais tu veux que ça. Yo présence na yo zalaka. Yo zanga raté. Présence zalaka toujours. Ouais. Kitoko Mbuta. Merci. En tout cas, merci. Dans l'avenir,
association. Vraiment plaisir, en tout cas, tu sais pénétrer de monier. En tout cas, plaisir. En tout cas, plaisir à tout. On a un sentiment, et regarde les gens d'Akunayo. D'autant aux gens de la bateau, on sait qu'on est dans les bons. Déjà, donateur, Soudaf, Maketo Léo, Aza proche vice-président, Aza Massa. Donc, on est dans les bons. Merci. Réunion Sili. Nous préférons que la réunion avant, qu'on a Moï. Nous bandons à 18h, aussi 19h30. Donc, tout était bien. Nous sommes les Kitoko. Nous arrêtons par point de son. Par où il était, par où on a son compte rendu. Secrétaire général a coupé sa bamako. Donc, tout était bien. Nous surtout tout arrêté malam. Nous vendons ce qu'on vend dans le temps d'hiver. Nous sommes là. Yemoko Shora TV na pointe ali awa azokanga ba image eza esengo mingi na bandeko tokutani bauti mosika malgré chaleur yango wana nde eza bolingo ezolakisa amour ya erogal lisungi nana mingi ya koloba te moninga na ngai mpe tokale na Saint-Germain yeyo ye mpe azali moninga na ngai moninga mpe ya JP Maketo alobi kala te ala kosadere na erogal lisungi donc kombo na ye Jean-Marie. En tout cas, soyez les bienvenus, papa Jean-Marie. Merci. C'est fini. Merci solo original. Shora na biso ye, Shora TV. So beti na YouTube Shora TV. Merci papa Jean-Marie. Merci, tu as vu que dans 3 mois, tu écoutes dans ce soir. Merci, un plaisir. C'est bon? C'est bon. Bonsoir Mbouta. En tout cas, René Sili. Alors, tu veux dire, personne ne nous a envoyé les gens. En tout cas, René est très bien. Accueil Kitoko, tout est passé très bien. Dans de bonnes conditions, de bonnes humeurs, malgré la chaleur, avec tout le monde, ça s'est très bien passé. La cadre d'amour, autant que Bagalois, la Bagaloise. Mère Adeba sexy, Mère Adeba sexy. Mère Adeba sexy. Mère Adeba sexy. Comme ça, bon amoyeux. 40 degrés. Mère Adeba sexy. Kibonge. Alors c'est vrai. Dis sur la tour. Kibonge. Venez là. Kibonge Bubangi. Kibonge Bubangi. Kibonge Bubangi. Le grand donateur. En tout cas, vraiment, la CPD. Général. La CPD, tu vas soutenir la CPD. Voilà. Kibonge Bubangi. Ça va? Mais bah tu vas retourner la bombe avec maintenant il y a tout le bawala la voyer bandere. AGC Mano. Potatongo. Bango bayebi mona kali yosa yebike. Dans on a bimaka moki la la Bien José Mouba voilà. Bien José Luman. Mona gala tongo. Ya José Luman. Bala gala moni ya José yo. Kata eroga de sungi. Ya José Luman. Ya José Luman. Ya Yanzi Mwaka. Ya José Luman.
En tout cas, moi, mbote, en tout cas, ça, moi, bébé, la gale. Tembele banaga, mbote, tombo na nakalate, nzambe gaso wa suivi trop croisé. En tout cas, merci. Kilisa manef ta manef. Ah, manef a fait le bini. Donc, on a un d'idée ma soute. Donc, il y a toujours la pointe. Journaliste, même si elle sort là, comme on a limité. on a limité à ça. Donc, on a limité à solo show à des sous l'hangar. Voilà. Approuvé par le bâtiment. Merci, Minga, plaisir à toi, vraiment. C'est pénible, c'est pénible. C'est pénible. Maman, beauté. Beauté, papa. Bato tokoyeba kombo na yo tomoni awa na kati ya Aerogal Esungi kombo na Mama Claudine Mayemba. Claudine Mayemba. Mama Claudine Mayemba. Merci mingi Mama Claudine. Lelo toyaki awa na association Aerogal Esungi plus de 40 degrés. Moi makasi mais yo c'est dérangé au comité. Alors be pression na yo. Lelo on okoloba na réunion lelo. Comment faut en volonté quoi. On a demandé tout ça à 40 degrés, faut en volonté. Alors si tu as fidèle ton volonté, et comme la réussite, bah on peut payer peut-être dans la période de vacances, on se fait pas de vacances, on se fait pas ça, on se fait de vacances. Là on boit un bel cahier très important. C'est tout ça, de représenter par les autres. En tout cas, les soumis qui top, les soumis souk, incomparable. Donc moi c'est la première fois que là c'est la réunion en France. Donc il top, c'est les mains boum sangana et comme l'eau moko. Vraiment c'est incroyable. Merci la folie Clara et Gisèle. Parce que nous avons sangi si bang. Nous sentons ça très important ça m'a donné. Donc comme moko, quartier Kabante, quartier Kande Tokola qui n'a pas ça quand moko. Donc elle a ses pays vraiment. Et c'est notre après ça, là c'est la geste à ça, là tout ça va tout le monde là. On a de vie, on a hâte de monde à solo là. Et ça bien mon donc ça même t'as là que ça le beaucoup. Oh bah tout ça bazo à Libanda en France hein. Oui, bah tout ça c'est à Libanda, bazo à la Belgique, bazo à Hollande, bazo à Londres, bazo à partout. Mais tu n'as la route allemande. Ah, route allemande, tu vas tout ça route allemande. Donc ça va prendre la même route trajet oh non pas moi modèle et puis là où rouler dans la voiture. Donc c'est très important son ligne de Bonayo, à route allemande dans la voiture. Il faut que ça peut mourir la photo et tout dans la voiture va piler peut-être à moi mais il est pas commis de te rendre grâce dans Zambé parce que beaucoup matos à l'époque. Parce que merci bisous. Bisous maman. Bisous maman. Bon retour. Merci. Bonjour maman. En tout cas, on a un royambayo na Aerogal Esungi. Nous avons yeba koyano ali boso, be personne nous a ndengeni. Koyana ali boso na Aerogal Esungi. Zali pour la maman Yego, maman Judith. Ah, donc maman Judith n'est pas même qui va. Dosa galoise. Vraiment ça. Wana ndinga ifekinga ifekinga. Kana mola ipe mpali soto kwa fishaki kombo na nini. Vraiment la mola ki ba manifester ki bolingo vraiment ezali. Kwa ki kali ba message belé. Ya bien vraiment c'est plus ça qui ngala mola ki la kati ya Aerogal Esungi. Aerogal Esungi. Aerogal Esungi. Yango wana na sepeli to sangana bino. Alors bato bakotala babike ah mais maman tout monde na ovandaki wapi place na Selemba ou na Boum. Ala za mwana njini. Mwana njini. Mais la koti na kati. Koti na kati Aerogal Esungi. En tout cas, vraiment soyez les bienvenus. To yambi on se menacé bana gal, ako sepela danger. Merci beaucoup. Parce que to moni ndako yambaka bapaya, ezaka toujours ndako mapamboli. Merci. En tout cas, merci mingi na maman Elodie. Maman Judith. Merci mingi vraiment maman pour cela moi muté. Maman Judith, en tout cas, mutu nezali lelo memi
maman na biso na kata eroga lisuni lelo za 40 degrés mais vraiment osali tout boyeti na réunion lelo alors ndenge omemi mama lelo eloko nini epressionaki yo mpona kokota eroga lisuni mpona ngai mpona part na ngai vraiment na tozalaka liboso na groupe ya liboso ndenge tokomaki séparé après ekomi eroga lisuni vraiment nasepelaki mpona kokotango vraiment namonaki tondi na ye réunion namoni vraiment ke makambo nyonso balobi namoni ke eza vraiment na donc il est au serré ezali vraiment donc le sérieux vraiment eza na kati ya lisuni yango nasengi ke moto nyonso amoni kasepeli aya awa esika malamu ezali makambo malamu ezali vraiment nasepeli na po awa tomonaka fonde mpe alobi ke baboyaka ata moto akomini mosusu te akoki koya na ye vraiment aboyaka mpe motu te ndeti ngai naye koyamba namemi ndeko na ngai ami na ngai akoma lokola ndeko na kati ya famille na ngai donc aza mwana njile donc namemi ye aza mwana quartier be matiti anastasie donc namemi ye ngabiaka otala omona ndenge lisanga ndenge ekokende vraiment taka moni asepeli po bato baye te mpona moya mais awa ezaka fle ya kosakana vraiment toza na 40 degré mais en tout cas tosali pena tutende tootoka neti ngai nazofilme bino nauti allemagne ngai nauti allemagne bato ya londres baye bato ya hollande tozali awa donc toza ebele bato ya londres bato ya allemagne bato ya suisse bazali awa bato ya suisse biso tozali awa donc eza vraiment esele tokontinue kaka bongo en tout cas merci vraiment bongo na bato bazotala yango na mosika message nini bokotindela bango mpona bato baotala yango mosika vraiment nayebisi bino ke ekoka lisoni ekokende malamu donc merci mingi feta mwana sito ndeni bana gale balea awa sikoyo nazianga explike nakomeza ndondo awa mais si toza galwa mwana eroga lisungi awa lokola eroga lisungi ndenge ezali toza sur na esengo après réunion abomo tovandi sikoyo na compte ya mwana sito abali mondele ya abali nde mondele mwana sito ntango mwana sito ntango ya erogal abali mondele donc toali awa sikoyo tozobanda fete ya mwana ya erogal abalisi yoke sengo tokomi kobalisa na erogal sengo wana vraiment ngo erogal akomobalisa erogal lisungi ekomi kobalisa donc mwana ya papa sito ntango abali mondele tala famille ya mwana tala grande sœur ye kuna kele pas grande sœur ye kuna kele zwa grande sœur apeka iloba kele pas grande sœur apeka iloba grande sœur moi liloba eroga lisungi ekomobalisa papa sito ntango abalisi bisika nzambe nde tokutana na famille tomoni biloko biso toyebi nde bakolakisa biso donc ça fait plaisir kobalisa eza esengo donc tokutana na famille ça fait plaisir donc nzambe abaki azo tina suka feti tozoka bien na bandako babalisaka kaka babalisaka en tout cas plaisir maman shora nazofilme nga tolobi na koloba no makambo mabe okomprendre te okoma majo mpe publicité bato mosusu biso moko bavrai galo osala biso bapublicité te otala booloba masolo ya garso mwana sangani soki laki nsuka soki na makambo mwana gale ya tongotongo munoko mpe atika te shora yo mikolo ezo ya toya vela biso ve sito ntango eroga lisungi ebalisi tokangene lupango donc ebandeli na mariage nde tobengisa bato nyonso tu ete tobengisi nde baninga ndambo bango panzi donc vraiment eroga lisungi en présence ben oui na eroga lisungi en présence bongo te mpo bazali awa eroga lisungi eyali awa toza na fonde clara toza na
président Lebo, tout ça, Lona, de sécurité. Ma mère a des billets, ma mère fiche moi. Lola, c'est même ta discipline. Lola, maman, ta discipline. Chercher de discipline. Merci beaucoup. En tout cas, plaisir à trop. Nous avons attendu que Bagalo a quitté la karaté. Ce sont des mbendre. Et pour Bangoka, ça va mbendre. Allez, zone en mer. Et demain, le mariage à Moana. Toujours. Et Balissi. Toujours. Et regarde Sugi, et Balissi. Toujours. Toujours, ça va bien. Toujours. Et regarde Sugi de Macam. Ça va bien, regarde Sugi de Macam. La seule à l'Ombawa, avec les Bobo Foussou. Dans nos familles. Nos familles. Nos Banagal. Voilà. Comme le mot de Tiada, on a dans l'Ombawa, on a qu'un sous-sous. Les Sungi, qui Bobo. Toujours, j'y vais le dire, toujours. Check, c'est pas pareil. Regardez la sexy. Regardez. Richard. Il n'y a pas de problème. Major Pek. Je m'en fous, Makongo. À suivre. Mais au moins, nous sommes oui, oui. C'est 40 d'accord. Oui, mais va apprendre ta chose pour toi. Autant on va ici. On a Erogali Sungi. Si autant on va ici. Au moins, je suis Réunion ya Erogali Sungi esili awa toza libanda sito ntango moko azali membre ya Erogali Sungi ye abalisi yango bomoni toza libanda doki telema moto eza ya kosakana te doke toza na esengo journée ya réunion toza mpe journée ya moko sito ntango vie na biso abalisi mwana na ye asili kobala doke yango moni esengo wana toza libanda vraiment tuka toza na esengo ya tro ya kijo ndenge ezali tokomopanzana tokopanzana na biso donc réunion eleki kitoko vraiment Erogali Sungi donc somo trop omoni bato nyonso tu toyoki ke si totango membre moko mpa balisi donc tobalisi mpe mwana epesi bien nakobalisa na réunion donc pepele en tout cas kitoko
erogal ezobalisa na baréunion mbala moko. Plaisir à danger. Plaisir à tout. Maïmo, Maman Belinda. Non, Maman Belinda. Maman Belinda Loubela. Trésorier à Kanté. Ndé Makam. Ndé Moussou. Mère Adé la sexy. Abalisi, mère Ada Abalisi. Oh, petit sœur, moi, lamba na teme. Deux fois deux. Moi, c'est la biso. Tofi Bara Misak. Donc, on a balé qui est ça. Si on fait de balé, on a poto. Ah. D'autres, c'est la poto. Oh, mouvement. Des grands organisateurs. Il a continué ma cam. Secret Bimier, mère Adé. Mère Adé la sexy. Secret Bimier. Au revoir. On est ensemble. On est ensemble quoi. Check, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci, merci. Bande kolanga tokomi na biso na suka masolo na biso na bandi bomoni méga réunion oyo elekaki na Paris ndenge bagalo na bagaloise bapeseli bango tout bapesi vraiment boloki donc 40 degrés moi epenza ezalaki makasi kasi ya solo bandeko ndenge na yebisaki bino bavolontaire na bitumba nyonso bazangaka te. En tout cas tomonaki ke biso fo tokende parce que eza eloko oyo ya biso moko tolingaka erogal esungi yango bomoni présence na biso vraiment tozalaki wana. Merci mingi na Geneviève oyo ayambaki biso ye pas eskizaki moi moya ya ezalaki te mais mpona kolakisa bolingo na ye bandeko na ngai yambaki biso akeya kosakana te na kati ya pale na ye na bof na pese mpe mbote. En tout cas merci biso, merci mingi pardon maman Geneviève. Maman Geneviève, gros bisous na yo, merci to leki kitoko, vraiment merci. To beke mbalasima to rozala toujours et regarde les soumises parler na yo, to kutana ka sur 3 mois les sous to monana. Merci mingi na Frankie Kunku oyo pe azaki na biso elongo na yemoko Richard Kunku ndenge zala kaka. Merci na bandeko nyonso surtout Maman Bonheur, Toto Chic Chic, Maman Fondation, n'y pas ce qui a quitté. Bandeko, en tout cas, tu es bien Mbalasima Tokozala. Merci à Toto Chic. Merci na bandeko nyo surtout. Annie Mungala Bosenju, Cécile Bosenju, Mbote na Maman Nadine. Vraiment, en tout cas, Trésor Ndinga, toujours na pointe Yazanga raté. Conseiller. Yazanga raté. Conseiller Trésor Ndinga azalaki wana ndenge zalaka pe ki pe azalaki na biso. En tout cas to bosani te AD la sexy azanga raté toujours na pointe na se bomoni pe ndenge apeseli ki bonge bobangi vraiment. En tout cas merci na Bonanza autaki musika kote ya reine kuna bandeko yaki kaka pona kolaksa bolingo ya erogal en tant que galois yepa yaki Bonanza. En tout cas merci vraiment esiko autaki musika kutu koleka biso bato Allemagne. En tout cas merci à trop vraiment na bandeko nyonso tout oyo boyaki. En tout cas na bandeko nyonso tout bazwi temps ya kosala intervention na bango la intervenir ou basala intervenir na bango. Merci Penza, merci Nabino surtout, vraiment tout dans un sengo. Merci mingi na kulutu na biso sito tango oya ute ko balisa. Ya ye mwana mobali a Bali. Donc biso pe association ya erogal esungi tout dans un sengo na ndenge vraiment to balisi to yebeke fête ya munene ezako ya 60 ans ya sito tango 60 ans sito tango kalate bandeko tozala pe na pointe na mboka Paris avec yemoko Didé Masuki tozala wana pona bilili ndenge zala kaka bandeko tout oyo boyete toyebeke mbalasima bokoya. Merci mingi na Alexis Champagne, merci na Serak Nzangala baya ya tout, merci mingi na kati ya Paris kama voama.
En tout cas, la mère aimée, Bambote Nabino. Merci mingi na bandeko nyonso boyote mbalasema bosala courage boya eroga lesungeza palais na bino oya biso moko palais toko kotika yango te. Il faut toujours te soutenir yango yango za ko représenter biso na niveau international. Merci trop na président Lebo. Merci na Kulutu Flori. Merci mingi en tout cas vraiment bandeko na ngai. Merci na Eugène Kulutu na biso le grand donateur vient na biso Eugène peto bosanete le grand donateur mususu JP Maketo JP Soudaf bato ba simbi likambo tali o kokoso ya makambo tali masolo na kata association a donateur na biso a tout cas photo kumisaka bango nzamba pambola bango pesa bango so makasi misala na bango pe kende likolo liboso po soki bango to pambola bango te bandeko za kitoko te pambola ka bandeko na biso pambola bandeko na yo bandeko bazali ko sala nyoso tu oyo ke association na biso penda ezala ba donateur na biso il faut ko kumisa bango. Merci mingi na mama Belinda oyo sala ki musala kitoko mama Belinda Louvela motema ya papi Biba. Merci vraiment maman na o nyo sosaki ya makusa kolisa bino kolisa biso pardon vraiment merci. Merci na organisation na papi Biba. Merci vraiment bien organisé lika kitoko to meli to lié biloko tikali pe masange tikali na biloko ko mela mai vraiment la moto zaki makasi to melaki kitoko. Nzamba pambola bino ngai moko pe molobeli na bino shora de sulanga na zaki na pointe. Merci na bagalo tout na kata mokili mobimba. Merci mingi na mama na biso kuna na kata États-Unis Gwani Matota fondation toujours. Merci mingi na Pepito Kilala oyo to bengi beaucoup maître na biso ya commune na Kinshasa na kata Kinshasa en tant que présidente ya Eroga Lesungi na kati ya Gal. Merci mingi tokozela toyoka to mona pe oyo koleka shora mbemba le 26 a ozana biso na kati ya Kinshasa kuna. Merci vraiment avec Yemoko Pepito Kilala. Merci na bandeko no surtout ya ba mama ya Eroga Lesungi ba gros bisous na bino vraiment Nzuzi Madiata ba mbota tro Jackie Ganga Bozé Belé. Merci na bosanete guinéen Ghana Guinéen Motema Efrazi mère Efa bambote trop ba gros bisous. Pipicha bambote na yo kuna kata Angola. Merci mingi en tout cas. Nzamba pambola bino Djibril Lusoki na kata Kinshasa vraiment en tout cas merci mingi na bana Gal. Ndeko na ngai message zaka moko soko za galwa na kata Eroga Lesungi soko za na master na yo aza galwa te o aza mutu mwana bandali to bana kasavu to mwana yolo mwana matonge bana litonge bana lemba ngirengoto ndeko masa na yo okope ko memayi okope ko memana bati bolande ba interview bomoni ndeko na biso mwasa za na uti njili na uti njili me asepeli na ye muninga na ya memiye tango ayeka na Eroga Lesungi amoni ka se retrouver na ba masa na ye donc ye pona attaque congolaise donc à se retrouver à sepeli donc masa na yo onde ko mwaso na masa na yo ndeto mona ka mera ni mongala amemaka masa na ye bande ko ngai biso tout soki masa na azali okoyepi ko ya na ye eza association Eroga Lesungi eza ya biso ba galwa na ba galloise mais en tant que soto moni ndeko na biso aza congolaise to congolais toza pe na droit ya ko aider. Merci mingi botika malamu ezaki ya bino shora de sulanga tokutali bongo mbala simande tokosola lisusu na masolo etali mboka na biso et surtout likambu ya album eza kobima ya pire ndeko na biso peti na biso kulutu na biso leki na biso Toiture azo bimsa album na ye bandeko to consommer yango album a Toiture azali bongo animateur ya Victoria azo sala ba nzembo na ye ezo bima kalate
bandeko biso bapandisango tosala mpe mosala na biso me ya solo bana gale na bagaloise tomatisa eloko na biso ndeko na biso aza star na biso tokotika ete ndenge tomatisaka gale mushashino ndenge mpe tomatisaka shora mbemba na super shock ndenge mpe tokomatisa toitire oyo aza kosala fierté ya bagalois na bagaloise toitire merci mingi tozozela biloko ebela tolia yango tozana esengo sola njilu en tout cas sola leader bambota to na bosani pete Eric Makozo bango bato basimbi media na kati ya gal to bosanaka mpe bango te tosabone na ba YouTube na bango bosabone na YouTube ya Congo Alenga TV bandeko po tosala fierté na biso kaka galwa linga eloko na yo galwa kozala timambi te timambi bandeko na ngai eza kitoko te wana yokoma neti basangolo zako bapere na biso akala mawa tro biso tolakisa tozala modéré gala modéré faut tolakisa mpenza dokoyoka mpenza ke harmonie ezala ya bolingo ya solidarité ezala bolingo oyo ya kitoko wana esalaka mpe bien nzambe apambola bino tokuteli bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo na biso toujours masolo na biso avec ye moko Chora de Soulanga tokuteli bongo mbala nsima suivre ciao ciao ingeta toujours. Kalanga makambo kambo na mema na yebite kakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mobili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto